est-ce que landi mwana mwasi wana zaka munoko nwani na wala bandenga expliquer ngabi episcopo yambo wazalendo est-ce que landi mission ya mwana mwasi wana zaka munoko nwani ngabi mwana mwasi wapi nazo yebi betabite mwasi sisi yote ngate yem tayibisenga mwasi sisi waza mwasi tomba yo mona kate bango ba TikTok. Les thèmes furent chantés pendant les âges, mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. Bozo ba mitema mabe. L'ifoko du ciel atikala ko pengwa jamais parce que tilelo ateyaka Branham, ateyaka Jésus. Tilelo ayembaka Jésus, ayembaka Branham. Branham azali prophète messager, Jésus azali nzambe. Tilelo lo baka bongo. Ba vidéo ezali boko na vidéo. Est-ce que landi mwana mwasi wana zaka munoko nwani na wala bandenga expliquer ngabi episcopo yambo wazalendo est-ce que landi mission ya mwana mwasi wana zaka munoko nwani ngabi mwana mwasi wapi nazo yebi betabite mwasi sisi yote ngate yem tayibisenga mwasi sisi waza mwasi tomba yo mona kate bango ba TikTok. Chef popé sanga vidéo makambo c'est pas seulement que il faut que mutate rango makambo même barou tu prêcher ça même sisi yote les fameux sisi yote Mobala bijou, ate ya kango. Tout soit vidéo bon to son. Au temps de Jésus, il fallait croire en Jésus. Au temps de Moïse, la miséricorde s'appelait Moïse. Et au temps de Branham, la miséricorde de Dieu c'est qui? Merci beaucoup. Bolandi, Balo Banini. Ma déclaration contre Obarouta, c'est déjà plus grave que l'ifoko du ciel. Les chapeaux de frère Branham et la voiture de frère Branham, les costumes de frère Branham, nous ne les prêchons pas. Nous prêchons ce que lui a prêché. Partout, hein. Ici, partout. Nous prêchons pas tout. Nous prêchons ce que Dieu lui a donné pour l'église. Du temps de Jésus est déjà passé. Nous sommes au temps de Branham. Tala bateau siko lifo kwa sali nini ya boso memene kuluzu pona nini ezana mwana mwasi moko bijou 30 na benga ke meje 30 mbanda mundele mwasi ya sisi yote makangwa sisi yote parce que sisi yote abala mundele mais lokola landa ke évangile ya Vienne Pierre Casse o utakobala mineur et bango bana on va polygame ba ki pana bango te bon tout monde bena bolingo na bijou mutu mo abengi ngai ba comment chrétien dans l'évidité Bill Désert na Philippe na ndeko na ba muso a mwasi non siko bijou ki nouanina osomona makambo te mutu oyo ko sala ba vidéo o regretter c'est le regretter ba route que son âme repose en paix tolinga ko beteli sola ba route te parce que ça déjà moweyi baswana na moweyi te o ba bino nzambe teneti Carlos Baruti yaka na relation zila ozo chola yaka na théo Jésus Christ na l'action doctrine na Christ na tangi sayo makamanzambe na baptiser yo ozo obligé to za pasteur na okeli felo na otika pasteur olonga pasteur okota lola oponini na bandeli Carlos na okendeli felo comme pasteur na obongola motema comme chrétien simple oponi nini yo mokoloba oyebi ya makambo ebele bimate na liwa pasteur Baruti pona liwa ya mwasi ya Marcelo etufaki moto ya Baruti bayana ba pigeon na stade babwaka ba pigeon po baloba ke ono molimo santo un aventurier ayana ba pigeon aboki yango na stade la pigeon molimo les images sont là ba image ezali Branham utabo mwana na ye makambo esalama nde bayemba na Jésus kokola na yebi kamwa mbotama na yebi kufa na yebi kamwa nyonso bikamwa yango na baki émission la seconde pour la histoire ya Branham batulanga mukolo Branham akufa asekusa batu basekwa mukolo Branham akufa tolo makambo nyonso tozalango toloba boke na kunda boke koyembisa banzembo o bafwa mokebi nyonso bolingaka bo comparer kana Branham deuxième église epengwa to muto apengwa a changer église ya Liloba prophète Paul Nkonde Dominique autaki na bima ndenge basambelaka na Liloba na ndenge basambelaka na bima ekokanité mais soki oye na église à lifoko reste toujours kaka ndenga zalaka ateyaka Branham ateyaka Jésus ndenge bango mo bateyaka
baruta leli baruta bi mwana baby mwana yo ya ndiko lela tango li faut ka ben yaki avandisa bi papa oza mukolo sokoli obebisa carrière no pamba vanda Dieu au féminin za simple dodo baruta bi na mona na monter ya boete banana ya ma message na ka na monter ya boete Jésus okota na Jérusalem alobi soso alingaki abomba bino lokola bana na sama papu soso mbala bomba bana sama papu bon mi tema mabe ba congolais bon mi tema mabe no yebisa bino j'aime prendre plus que Jésus Jésus alobi boy moto oya lingi ngai akoto samala konangai ngana papa toko ya pa ne pe toko vanda kate mais moto alingi ngate atosaka malako nangate yo zuka lilo bali foko j'aime Branham bon yo olingi Yesu olingi na munoko tosaka malako na ete polifoko lobaki j'aime Branham plus que Jésus mutako silike za Jésus ayoti yanga ina Yesu nanga moto akota te ato kele sur le plan de la connaissance sur 4 piliers sur le plan de connaissance moto akota te bozo ba mitema mabe l'ifoko du ciel atikala ko pengwa jamais parce que tilelo ateyaka Branham ateyaka Jésus tilelo ayembaka Jésus ayembaka Branham azali prophète messager Jésus azali nzambe tilelo lo baka bongo ba vidéo ezali bokomona vidéo mais na bato ba changer matéria na olakisa bino awo ba changer matéria o Branham matéria baza na olakisa bino le bandeko ba Branham boy absolu Branham boy mais après ba changer message mais il faut qu'on n'a jamais changé jamais. Pourquoi jamais? Ce qu'il faut qu'on ait un problème dans Jésus-Christ. Il y a yo zola na TV tali nani. Oh aloba ki j'aime est-ce aloba comme on a yo j'aime Mandiango plus que Branham. Alobi j'aime Branham plus que Jésus. Toyebi sabino bakata vidéo ça penser à moto. Ce qui bokati tout le monde va porter bakata ki vidéo c'est-à-dire bazuka parti boko choquer bakati mais balongoli explication ya tina nini alobela ki yango. Bon, ici, comme chrétien, ils ont la mouki la tongo ou bien changé. Nani a te yo nana baptisé yo. Biso ba chrétien te bible déserté. Biso ba chrétien te bi prophète Philippe on a te bazaba branamiste ou ba se rebeller contre ba branamiste. Yo on ba comme chrétien. 1. Ba te yo évangile. 2. O renoncer na secte aux qui na on repentance. 3. To baptiser on a comme na Jésus Christ au vandi na banto enseigner yo. Yo le moins un message, au comme chrétien, au continue aux apôtres, on a un Sénégal doctrine à biso. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Merci Nabalandi Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous, dans vos maisons. Episcopo Ayambo, rendez-vous Nakitata, le grand Wazalendo du message. Tobandakango Boé, Triple Brassard, Aigle Masengo, à côté du Roi Soleil. Nabandi émission Oyo, nakopé sa bonne année. Et pas il y a Triple Brassard, Aigle Masengo, à côté du Roi Soleil. Merci Nakanisi. Nazo bande émission pour na koloba déjà joyeux Noël malgré c'est l'équipe déjà mais tout ça ba période car il y a fête il y a Noël et bonne année. Je crois que Noël est l'équipe déjà tout tikel na bonne année au batunyo so baza kozela et ba ndekonyo so oyo ba lingaka message prêché par William Marion Branham au tobenga bango ba branhamiste na pesi bidombote partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Nzamba bateli biso tout ça ko continuer toujours musala oyo nkolo apesa ki biso. Alors nakanisi soki botali na sima ya cash na biso topé ya logo na biso to tsaka na sima bomona ke affiche changer tozongi ici affiche auto tsaki pour émission moko to baki to sala pour na émission to bandobeka témoignage ya frère Branham.
Alors, émission na bomona début nango na saki mo appel de fond na bande ko senga mo lisungi na bande ko ba ko sunga biso pour que émission ne continue, mais émission na ekatani parce que il y a pas de moyens. Yango la lingina sala un petit réglage. Nena lo baboy. Batu musu balinga te basenga bango mbongo, mais bakabaka pété. Et bela batu surtout batu la message biso tolinga kolobela mama mbongo te tolinga mama mbongo te. Mais mbongo ça fait partie na kati ya ministère oyo. Soki to tie mbongo te musala pe ko sala mati. Ndete mission na sala ki en conception nga ezalaki ba prédicateur ba le kaka pour ba pesaka ba témoignage ya frère Branham. Mais to comment il a problème ba prédicateur bazoya te pour na nini parce que basala ba moyen te. Alors conception mission zaki kitoko toko zo ba image parce que za YouTube so zo ba image o batu basala déjà il faut ekota copyright. Donc et aussi mbaté il faut batunde ba ya ba témoigner. Mais na leli ti na lobby ti esili o ka mutu so bien biso to linga bongo te la message ba senga mbongo te balinga bolinga bongo te ba senga mbongo te mais bo pesa ka pété ba sengi o pété o pesi pété ti émission pe kufi. Mais kolo mokili oyo Yesu Christo nzambe o boku misaka o bo sala ba o bo tsaka ba commentaire na ba émission bo finga ba tu mikonoso boza prêt ko finga ba tu na ba commentaire boza prêt ko ba n'importe quoi pour na Jésus na commentaire boza prêt ko ba pour na frère Branham na commentaire mais pour na moyen bo pesa raté et c'est wana nde bolingo Jésus lobi une chose pour na bolingo lobi bozo linganga na minoko na lèvre bozo linganga kaka na monoko. Si vous m'aimez, il faut vous garder commandement nangai et puis vous mettre en pratique au ngana lingaka bosala. Dommage. Tout ça le quoi to ignorer mbongo to minimiser mbongo. Kolo mokila banga te to senge mbongo. Matthieu 7:7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quelle Bible est obino botangaka? Quelle Bible est obino bo utilisaka? Vous aimez la Bible? Lukuta. Vous aimez les brochures? Lukuta. Parce que tout ça qui une fois une émission la pasteur il faut qu'on dise les boy kama kubungu et puis ça biso que frère Branham azaki na journal nae mais kufa ki pona nini et kanga maki pona mbongo pona finance pona ba moyen. Alors le loyo le lingaka Branham le loyo le lingaka Jésus Christ et lo ni otaka to zo mona bata mokili bazo ba mbongo na ba podium. C'est par là na sepela kanande comme Israël Mutombo na monnaie na to d'arabe na Brazzaville. Bamba il faut que ba dollar et tika la rubrique. C'est ça, soutenir l'œuvre de Dieu. Bolinga te ba senga bino bokabara pété. Mukola suka, misala na biso nyonso koleka na jugement. Merci beaucoup. Ouais zaki mise au point parce que bo moni photo bo baki ataka mbetu wana mikolo yo na année 2026 to luto changer un peu makambo. Émission oyo ezali émission moko to bande kolobela makambo message ne to mona ba émission ya vita émission lobelaka imana eza parti pris te to belaka message mais na kata message to na bato ba te un message dans le vrai bangonde to lobela awa so ko za na message ozo te le faux to tika lobelo te et to bana ko lobelaka yo au travers des émissions awa pona otika makambo ozo sala. C'est pourquoi mona ka to zonga na boika parce que to za na ye parmi bateaux bazo défendre message ya William Marion Branham pour un groupe à bateau national l'accès bino boyebi bango ba télémaka penza pona ko bundisa Branham et to s'engager bitumana bango to baki to ko bunda. Alors nga bato bele ba sepela nanga pona nini naza moto oyo na utaki na dénominationnel naza ki deno ba deno ba ebinga to tea na bango to bunda na bango to sala na bango to sala ba évangile to sala ba jeune to kena na bango ensemble. Mais le jour où nous avons un message à William Marion Branham simplifié par l'Ifocodicel, le jour où nous avons un message à frère Branham simplifié par l'Ifocodicel, chef, nous avons quatre émissions. Nous continuons. Le jour où nous avons un message à frère Branham prêché par l'Ifocodiciel simplifié na benga ki yango 36e chambre 9 yang parce que bisoto kota parce que na logique à message bomo na ngati pour fona la tabilo kazralala na koma ko ba bien aimé wana ne na muta message parce que tu as que comprendre que bato balata zralala bato ba bien aimé ba faux batou tala lelo bato ba bundisi message et ça bato ba zakolo ba bien aimé tala ba bidozer
qui croyait que Bidozer a gros souka nenga sukiwana. C'était des bien-aimés. Basaki na ba citation. Yango tobité l'iforo du ciel fongole biso 36e chambre. Biso to kota siko biso bato to yebi pena aguja. To kota na masolo. Yango monsieur to bato est-ce que mon message à le baraboy? Oui, à le baraboy. Ngana le baraboy mais na bala mosa mundelete. Yosko le barabongo bala mosa mundelende. Hypocrite. Tous les 4 piliers évangéliques sont pour la nini. Et ça, moi, si moko bijou 30, na benga ke meje 30. Mbanda mundele, moi, si ya 6 yote. Makangwa 6 yote. Parce que 6 yote, abala mundele, mais, le rôle à l'andak évangile, vienne Pierre Casse, ou utaruba la mineur, et bango on va polygame, ba ki pana bango te bon, tout le monde bena bolingo na bijou, mutu mo bengi ngai. Abi papa na ngai. Est-ce que landi mona moi sola zaka munoko nwani na oloba ndenga expliquer ngabi episcopo yambo wazalendo. Est-ce que landi mission ya mona moi sola zaka munoko nwani ngabi mona moi sola pina so bibi tabité moi c'est sisi yote ngate yem tabisenga moi c'est sisi waza moi sto ba yo mona kate ba on ba TikTok jamais sisi yote a posta vidéo ya moi si na TikTok bazolo babamdo yena bijou pena donc ça ka somme et ça bon oui bijou 30 donc mais j'ai 30 moi si pena ya 6 yote moi ça ka munoko nwani et puis abonga kaka na ba filtre iPhone yebise mukomso akangata photo na itel au mona ndinga ko bima na seki na bi makambo za ndenge na message alors à ça qui vidéo à une zemba pasteur du Forodiciel a été interprété par un frère. Abandi ko yemba ngwazo sepela après na suka nga tie point afingi lisusu alobi n'importe quoi que il faut kaza ko yemba bien tango azaki na Jésus mais tango longwa na Jésus comme na Branham ndi lifoko asi l'inspiration comme yemba nzembo zanga mutuna makolo. Alors troba ki déjà ki bijou déjà papa américain azalaki a pesa biso kanae ba violer banda bo mwana pa noko nae soki noko nae mobali ne soki ya pasteur akosaka ya kobala bala ete akoma na kanda basali nzambe. Donc, c'est venu Zaki Mabe Makasi. Na komona honorine la Porsche. Donc, quand honorine, honorine basé belé. Tina makamanza, mais pas honorine baza. Mukomso ko zope mundu ki akopa la côté na église ya Barout Tabernacle qui ko braquer bango na makopale et ko la problème ba gérer malamu mona monso ya. Et les qui la kinga makam na yokaki. Bitala kutu video ya sali bona balobi bona boy. Il faut du ciel aza a pengwa tout ça ba tu vas confirmer il faut que tu banda ko lande tu banda ko linga pengwa lelo na ko laksabino qui est il faut du ciel o bango bazo ba ka pengwa a pengwa ndenge nini pe a pengwa wapi. Alors na banda ko lobake na évangile on a 4 piliers évangile. Mon évangile peut à l'évangile. Et ça na ba pilier. So tangi bi do mo na jardin d'Éden Nzambe a bengana ki l'homme. Abimisi moto na kati ya jardin. Tanga sumuki habité ba cause la sou awate. Le col va toucher déjà arbre moko, tant va toucher deuxième arbre gozala ki ba bika ba kufa lisuste. Alors to bengana bango, tout ça ba ange. Ba rotele mawana na ba épée flamboyant pour que muto kota suste. Mais ti le loto mona bato ba tuna Adam na Eva baliaka nini? Bandeko. Tant Adam na Eva baliaka mo biso to zalaka te. Soko tuna biso baliaka ni potolo bana bino nini? Soki Bible bité biso to koloba nini? Bato mususu no bato message balobaka basala ka rapport sexuel. Yo koloka ka te bato message balobaka. Yo mo banda ko tanga, banda ko comparer, banda ko loka serpent ancien, banda ko tala mwana liboso, yo mo ko zo lumière. Parce que Nzamba mema ki Branham na niveau ya ko corriger Bible. Comment? So mutu baga ke Branham a corriger Bible, mbamu bandi ko finga no ba n'importe quoi. Bible to tambola nango, ezaki touché, et kotaki na ndako ba roi, et kotaki na ndako ba to ba simba ngo ba falsifier ngo so boye barate. Bible bo simba la bo mona ngo livre santo. Soko kena ngo pa ba musulman, ba ko la sabino beaucoup de erreurs ya Bible. Ozanga ba réponse nango. Il y a plusieurs questions ya Bible. Oh ba to bazanga ko pe sa réponse. Caïn Abel, babomi Caïn et Caïn bomi Abel. Soko Caïn sika kenda ki akuti ba to boti na bango. Ti le lona na pe sa réponse. Il y a beaucoup de questions. Alors Branham Nzama mema ki ye peli susu pour nous corriger ce qui a été comme des erreurs. Ba pasteur bandimango mais bazanga likamba koloba. Ce qui fait na bino ya lobi likamba. Pour meka ko examiner na nous. Tango to ba ke Bible absolue Bible oyo biso to yeba ki ba simba yango e kota na ndaka ba roi ba bouja yango. Tondi maka Bible par la foi. Ce qui to bito juger Bible loko ba scientifique. Papa to boya Bible.
Voilà, faut boye bango za mo Christ on dimaka Yesu keba na Bible. Keba na Bible. Alors évangile est dans la quatre piliers o esimbi yango parce que au moins makambo susu to ko lukango bon quatre piliers yango ezani. Premièrement, to tangisa oza muta message ozola nanga trop bien. Trop bien parce que message obino boye baka kalawana. Oya ba lifoko dicela zoyemba batu bazolela. Lelo komi passe parce qu'il faut quoi la kibisoke na ba année oyo ba 2026 oyo to mona batu ba bunda na podium ba ko bunda na cher batu ba bunda soki mutu kuta zo ko livrer mutu ya ko ana capacité ko livrer te un pasteur zo ko banga kinwa pasteur ya message alors bakaza kinwa et sala mawapi yango tuna ke ce frère Branham soka zaki vivant ko sa makambo bino bo salaka boti ko te ya message bona bizali mabe boko te ya message te première pilier ya évangile ezali la connaissance. Dans quatre évangiles, il y a la connaissance, très important. Deuxième pilier, c'est la révélation. La révélation existe. C'est qu'il faut quoi à prêcher. La révélation du Fils de l'homme. Parce que Nzamba Binabiso, il se révèle à qui il veut. La révélation. Nzamba ko vandi sona ndoki. O vandi ne bambou le belé moye bate kazandoki. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. La révélation du Fils de l'homme, ça existe. Pierre Azalakanaye, bavanda na baye koli mukola tuna bango nganani. Boyebi la réponse. Abi oh lobi ezayote. C'est le Père qui t'a révélé. Quatrième pilier connaissance. La prophétie. La prophétie existe. Il y a un monité mon Nathan Penge. Oh Nzamba Pambolo le pasteur. La prophétie existe. Il y a des prophètes. Comme Branham. Maman na prophète abajé ta simbi pena boyalo bake. Mutubo abota mana datel. Papa tika. Il y a même qui on a été. Il y a même qui on a été pour n'aller passer un message à Mikolo Basalaman qui on a. Quatrième, la doctrine. L'évangile est un peu basé sur la doctrine. Ça, c'est très important. Alors, parlant de cela, au moins, l'histoire, il y a aveugle, Jésus a prié pour naïe. Jésus, aveugle, a imposé ma boko à prier pour naïe. Ça, c'était la connaissance de la Bible. Que ceux qui m'ont... Alors, on a Jacques, je crois, Jacques, quelqu'un parmi vous est-il malade? Tout ça. Bon, ce qu'on imposait ma boko, la prière de la foi sauvera les malades. Jésus étant Dieu sur la terre. Assemblée li mutu. Mais mutu a moni batu bienté, a moni batu ko banzete. Au quoi expliquer on a connaissance déjà c'est faux. Impossible. Ya mona batu na parce que tant nzambe atika ki lola tant ba ke bomé kuna ne kurus na remplacer na lola la connaissance. To tsango na ki connaissance. Aucun niveau les niveau connaissance té. Ce qui m'a comme sur l'évangile au talent na niveau connaissance et limité, lukango la prophétie. Na prophétie mon ngote lukango na révélation. Na révélation mon ngote lukango na doctrine au monde na ngozala. Mais ce qui yoye ka otanga nyonso na connaissance, to banzamba za raté. Parce que nzambe kolo mukili. Assemble li mutu amoni bieta moni batu loko banzete. O expliquer na monini. C'est ka nzambe te, bo sambela te. Mais on a évangile, on a quatre piliers. Talas comme makambe salami. Tangu Jésus assemble la tuni mutu wana. O moni nini? Abina moni batu loko banzete. Ayebisa kete ko no yo ba loka bandakala. Ayebisa kete ko yo ba loka bandakala. Tonenga na baka yo sa mu Congo. Alobaki ne bongo te. Ayebisa teke no yo sambela mabe, o sambela ki biete matasu su 40 jours mangenge kele su ko lukelonga nzambe. Alobaki ne bongo te. Akota ki na 4 connaissances ya pilier oyo. Azui soy. Abwaki na mabele. Abtango poto. Soki toke na ngona connaissance erobimate, microbe. Jésus azui cracha, babi cracha ezali soité. So ezali maye utaka na se ya monoko. Mais cracha ezali ba salité utaka na kata mutu na bazolo na bongo so na ni pepe kota biso ambalango nyoso la bwaki ya cracha tuber. Jésus a cracha, a craché, a boire qui a sali poto, a bambi moutoua na miso. Déjà na hygiène, na connaissance déjà. Ce qui te continue dans la doctrine, et ça la maté. Na mon boko, et ça la maté. Pendant que Jésus t'a envoyé qu'il y a ça qui est dans la doctrine, parce que la doctrine a ça là, et ça y a bayuda. Quand on a l'évangile, tu as une foi. On a une introduction à ma foi. Quand on a l'Ancien Testament, il y a un moment qui Jésus peut bailler ni moutoua et qu'on bébé sa moussala. Biso za la kaboete to sambela ka bato mokola sabata te eza mokola ko pema Jésus a pratiqué ba makambu oyo pendant que
Les écritures, il y a mon pasteur, on a non, il faut dire elle est plus forte, elle est plus forte, les révélations, elle est plus forte que les écritures, l'inspiration. À comprendre que l'autorité, à ça pasteur, mais à un niveau assez na primaire. Il y a un plateau sur le ligne, il y a un tangisayo. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et le souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les écritures. Comment l'inspiration est la plus forte que les écritures? Aussi longtemps, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée. Et donc, on comprend que c'est anime. La niée de gloire avancée. L'ipatan en kembo et bande ko tambola. L'évangile est tambolaka. Et ça la fixe ici comme moroté et tambolaka. Et ça la mouvement. La Bible est verbe et conjugamaka. N'a pas temps passé, temps présent, temps futur. Les écritures au bango bazai ko utiliser ça qui ancien. Tant où j'essaie ko établir nouveau, baso tout n'est qu'un ancien et le biboyété. Bah bon ça qui il était venu avec l'ordre pour rétablir ordre. Parce que nzamba bande ko tambola mutu alibosa saleba linga na bango na bango. Mais comme il a tambo abina lingi so inceste était, ayena mibe kwa Moïse, abi inceste était. Obi manande ko lote mu kilese ko kisi nombre. Na kati yawo ikoki yawo. So lingi siko linga mutu msu linga mais biso so utika na Adam na Eve. Eloko moko. C'est ce que tozonga na makambo na nga mutu ya landa makambo no lubanu awo. Tozonga kaka na eloko moko. Biso no so za la noir, o za la rouge, o za la jaune, o za la vert, o za la couleur nini. To utika kaka na Adam na Eve bango bato boti 4 races. Mais biso ti lelo a mutu mo zemba aye na komitu na kaye. Moto moyindo awutande wapio. Bakoko na biso bango ne mindele. Batu ba sepe na bakani c'est ça vrai nzembo baba ah tout cas. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Babito utika biso no so na Adam na Eve. So ko mutu na nzambe neni mutu mundela bota muindo aboti yo tu na nzambe ndenge. Marie tanga bota ki Jésus bota ke na ndenge. Oluka ndenge. Mukolo ndenge zo lukele ndenge. C'est compliqué. C'est pourquoi la Bible ezali nzela oyo soko za na connaissance te fanda kimia luka batangi so za pena komikitisa. Et bien là ba sataniste bana ba téléphone na maboko na bango basoko utiliser ngo na ndenga mabe pona ko pengusa bato bazangi maele. Na kanisi démarche tozo kendo monike kolo Yesu muto azanzambe abimi na liloba. Baba kaka bo imposer maboko bo sambela bo salaboui. Mabimi na liloba bo ki crasha na mabela pakoli mutu yoka makambo abisaye. Abise kende na siloé kende ko sokola miso na siloé. Mutu aza aveugle. Obambie sous poto le longi. Obise ke akende sokola longi siloé nga okende so transport ni pas kende siloé. D'ailleurs, il y avait beaucoup de piscines, il y avait beaucoup de places à maille. Siko kuna siloé ndene oyeba ke o ndene siloé po miso za okangama. Tala mangama nzambe. Jésus a ati magamba nzambe soko zala nzambe te yango na omona bino na ba commentaire mitala bato babungi nzila bazangi boyebi na ba pasteur bazote bango bayebi makambo te nzamba la ki Abraham abina Abraham na kopeso bana na kopeso bakitani mukolo nzamba kiti papesa Abraham mwana oleka coin aleka ko ndi Abraham amona kutu yete o nzamba ndenge nini yango boy o nzamba ndeni olaki mutu bana oye mukolo ngo kiti penda tango kende boma Sodome Gomorrhe oyoko pesa mutu ngo mwana maleka coin na ba ange mibale. C'est ça ce qu'on appelle la théophanie, l'apparition de Dieu sous forme d'un ange. Le quoi bino bozela Jésus, c'est Jésus là qui passait. Abraham ne savait pas que c'était Jésus. Abraham ne savait pas que c'était Dieu. Amoni batu. Yozo tuna mutu ani benga nzambe ndeko nanga keba. Ngana oka mawa na lela jida. Nabi jida mabeni na salaki. Jida mabeni ni jida salaki po jida kota li felo. Pour Bible dit que mutu wana bapona que dès la fondation du monde qu'il faut trahir Jésus. Babi ba kokangaye chaîne na kingo bazuli banga babwake na katikata mai. Nabi jida salaki ni pa me mabera ndengo na poli kamona fallait kake salama. Mais pour ni ba na koma kina mona zole la jida. Muko musuna ke tanga Bible na mona babite jida salaki mutu normal te, jida était un démon. Comment? Babi oui, jida était un démon. Azaki démon azaka nde kwa Jésus, démon ande kwa Jésus. Abotami na papa na maman. Est-ce que vous comprenez maman nzambe? Jida zaki démon. Balobi mukolo ateka Jésus, tanga pesi sani ya mapa, babi Satan entrant à lui. Mota mokili balobaka démon da kote la ke posa la mabe. Satan te.
aleki munene mais mukolo jida kenda te ka yesu babi Satan entrant en lui Satan na ne wemba Satan à côté là bango babunda Satan ko ya mamba pampa manate mama bitumba sani ba démon bazana musala bango bazaka ba roulage ba policier tu vois ozomona atindie na siloé kende ko sokole longi na siloé selon la connaissance mutola koma siloé ndeni balobi mutola komi siloé balaksi biso ta komi ndenge nini asokoli elongi tanga sokoli elongi ayepa Jésus afongoli miso amoni Jésus atuni omoni ndenge nini abina moni bien clair kitoko. C'était quoi? La révélation. Jésus zongi na création. Azui mabele, asali miso asika, ateye na miso. Atiki asala parcours, poisonga, poitala. Donc manzambe, faut ça na komi kitisa. Pone abwaki akena mabele sika sala ki muto, abwaki kasala mabele palu, abani ko pota. Azongi na création, tali miso niveau kufela ki oyo. Na meki ko taba tournevis mani na mone simbate. O même il pas technicien te atalabi radio yo te radio yo même kende sombaka pièce na pièce yo beta mais mususu ke babi carte za yo beba faut to ma carte mususu. C'est ça l'évangile. Vous comprenez ngate hein? Alors moi so bijou ayebi makambo nyo sorti parce que ma pasteur yanga muna bango kuna pe bayebi na bango pe côté ati yango atelemi à se permettre à critiquer nzembo lifoko du ciel aloba n'importe quoi sur le bas mais na nzembo wana pe na moni batu musuba yeba na bango makambo elekate surtout na message batu bandi ko critiquer ye ba musuba ndi esiko ya abimi kaka finga mutu batu bandi ko critiquer batu musuba ndo bake nzembo bersa bo mona nanga a part batu na ye moko pona ko bateke batu so bakumisa batu na moko oyo bango batinda o basala yo soutenir émission te au commentaire te pendant que tozo bunda na moini satana yo commentaka te o soutenaka te yo pesa mbongo te o komapete o selo te na mukola suka ba otuna yo musana ezaki nini bo bazako bunda makamna monge talinga te apesa parabole ya ba talent apesa ki bango ba talent moko kende ko kunda ngona mabele mais mukola yake azongisa batuna ki papa ba banque ezaki belo tseki na banque te pona nini obombi talent posa mutu malamu merci pesa kende kuna aventurier. Alors, na lingi bolanda vidéo oyo ya bijou après to zongi na expliquer. Les thèmes furent chantés pendant les âges, mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus. Merci beaucoup nakanisi to kolanda vidéo bomoni ndenga fingi ndenga critiquer ndenga lobby. Alors, na likolo wana déjà bazo tela biso ba commentaire, bozo mona déjà ndenge bato bazo ko contrer par rapport à makamba lobby que l'ifoko du ciel ayemba su banzemba kitoko te akoma ko yemba banzemba buzoba tout ça azala nzambe te. Alors déjà nous savons que c'est faux parce que l'ifoko du ciel chante la prédication de Frère Branham. Alors deuxième point lobby que l'ifoko ça pengwa bato ba se pele pengwa l'ifoko pengwa yango na lingina expliquer binoto meka omoni likambo nyonso bato balobango par rapport ya j'aime Branham plus que Jésus. Et ça, la Batumusu Balanda déjà biso et la Batumusu Balanda te. Alors, le par quatre piliers de l'évangile, on a expliqué bino qu'est-ce que j'aime Branham plus que Jésus. Bato bele ba koma ki ko yina lifoko to kaka lo mo lo ba j'aime Branham plus que Jésus. Oh, na bien ndeko nanga. Ya yo pas c'est ça la konani. Yonde Jésus. Jésus a le beli j'aime Branham plus que Jésus qui pate. Bilo bolata likamango bo yina ye bo koma okosere makambo eza kindo kitozani. Bozo ba mitema mabe. L'ifoko du ciel atikala ko pengwa jamais parce que tilelo ateyaka Branham, ateyaka Jésus. Tilelo ayembaka Jésus, ayembaka Branham. Branham azali prophète messager, Jésus azali nzambe. Tilelo lo baka bongo. Ba vidéo ezali bo mona vidéo. Mais là ba to ba changer matin na olaksabino awo. Ba changer matin au Branham matin. Ba ça na olaksabino. Le bandeko ba Branham boy, Branham absolu, Branham boy. Mais après va changer message. Mais il faut qu'on n'a jamais changé. Jamais. Pourquoi jamais? Ce qu'il faut qu'on ait un problème dans Jésus-Christ.
ya yo zolanda na TV tali on nini oh alobaki j'aime est-ce alobaki comme on yo j'aime Mandiango plus que Branham alobi j'aime Branham plus que Jésus toyebi sabino bakata vidéo eza pensé à moto soki bokati tout le monde ba porter bakata ki vidéo c'est-à-dire bazuka parti boko choquer bakati mais balongoli explication ya tina nini alobelaki yango yo siko komi Jésus osiliki makasi pona nini alobaki j'aime Branham plus que Jésus. Et ça, dans ce moment, yanga ina Yesu nanga. Na yemba te soki bébé sous soki nani. Yanga ina Yesu nanga. Yo yembango yo chrétien. Yo yembango. So poni ya yo na Yesu bakota te mais yo na lifoko yo sokota. Pourquoi? Pour lifoko lobaki j'aime Branham plus que Jésus. Mutako sili que ça Jésus za yote. Yanga ina Yesu nanga. Yanga ina Yesu nanga. Moto akota te. Ato qu'elle sur le plan de la connaissance, sur 4 piliers, sur le plan de connaissance. Moto akota te. Yo kotipani. Oyebi un jour Pierre awangana ki Yesu. Baye koli bazalaki au courant que Pierre awangani Jésus. Jésus lui-même azalaki au courant que Pierre awangani parce que yenda lakaki. Bazalaki kotambola na butu wana bazokende. Yesu abisi bango. Na butu ya lelo bako kanga ngai bako mema ngai ebino boko kima parce que ekomama na mikanda bako kanga mobateli bampate pe bampate bako panzana liloba nzambi Pierre aya telemeli liloba habite papa oyo nyonso koyela yo koyela pe biso Pierre azaki na courage yango bomoni nga lobake soko toucher l'ifoko du ciel non kata litoi. Et ça la Bible, pour nous peut s'en raison. Pierre la catalito, c'est biblique, c'est biblique. Bien au bac biblique, toute écriture. Pierre la catalito, et ça la Bible. Et comment on peut pécher te? Mouto bandako lesa bango, mouto akipaka bango, mouto asela bango nyonso, batala kabo bana mura bakiti. Oh na ba okena e. Ah Pierre alobiso tokufa awa, tokufa. Abanga te pena zo pena mbele kwa zaki pécher ba mbele ba pécher za minu abimisa pena tsalito eko ina se ya soda Marcus akata Marcus comment mutongo Marcus tsalito ina mabele Jésus Pierre to zaki na bino na prière na butu na ebisa ki bino boye priez en fait que vous ne tombez pas à la tentation. Mais bino vous préférez que kolala parce que affecté na mawana souci que tozo kabwana. La séparation existe mais ça qui pour un temps parce que na expliqué que bino que na Jean na kozonga na kozala kati na bino. Pourquoi kokata mutulitoi akamati litoi azongisi. Ne ba ekoli prr bakimi. Musuku babe akima bolumbu. Elambe kanga mina nzete prr ye wana mutakala kimi. Bakanga Jésus batika batu. Alors Jésus dit que Pierre, le quoi yo tie tembe. Batumsu ba lobite yo tie tembe. O lobi ko kozana nga place nyonso OK. Mais yeba ngona butu lelo avant soso elela 3 fois o wanga nga ke oyebi ngate. Na butu na loba Pierre. Fala ka kimana yake la na ndako na me Pierre mutema moto abandi koya. Aya va na groupe oyo. Pasteur mo loba ki bakanga ki Pierre pona bandako loba. En vérité, je vous l'ai dit. Bah tu dis yo zakina yo tengate pardon à quelle place? Bah tu abi ya solo na lobina bino. Abi tala ku danenga lobela. Mutu na ye penza. So lela, Jésus tala Pierre amona bena Pierre qui petit awanga ninga. Mais ne onanga to tanga Bible. Mukolo yezo c'est quoi? Atu na bango Pierre. Jésus a ressuscité bisi basi bokende ko bisa Pierre petelo. Soke zaki ba leader a lelo. Petana wangana nga moko na moni ebo wangana nga. Mais liloba nzambe koko longwa te na vie ya moto nzamba tia yango baloba kitamba condamner Jésus. Ba ke Pilate babeti libaya celui-ci est le roi des Juifs. Ba ke bisa Pilate était yenda loba ka sa mukonzi na biso. Longo l'inscription wana amu condamnation te to ebiete Pilate a dit si bango ce qui est écrit oh comment monsieur comment ni ne comment maki un jour Jésus aime sa Pierre tu es Pierre sur cette pierre que je bâtirai mon église mutande wana ata wangani
Yo muto bâtir église. Bazo prophétie ba longola ngbatsa yo. Ndeka lifoko disela zala to longola lifoko to tsa yo muto masumu muta pocho oyo. Yo to tsa yo. Yo lingi basi lokola lamba yo to tsa yo. Yo to tsa yo. Oh azo cultiste. Eh Yesu yemo ba benga Belzebul. Et loko asika ba obangi se la biso ezate. Jésus ba benga Belzebul. Bosa nga pitié. Si ko ba disciple ba yeba ke Pierre awanga na ki Jésus. Omona ba benga na ke na mouvement. Et Pierre yo ça na wana ebi ke to ki sango pena ke bato ba sa ki pena jour à jugement ba bi ke non, il paraît ba tuna ki yo pena ke si tout na Congo onde ba bambela ka batu makam. Ba tuna ki yo ke so ebi Jésus, yo ba ko ebi ete espèce au Pierre. Eh, mutamati ate wa nana te biso ya te biso. Oh mutama sumo ke te biso. Mukolo wana mokolo wane mutate ki nani Pierre. Babi le jour de la Pentecôte bazaki bango sur la chambre haute. Bazo sambela moto ekiti molimo sata bandiko babatu bayebele. Nana rotombola maloba. Maître la mino sa kufa. Mais babi ce jour là Pierre a télémi a prêché évangile. Nzembo alifoko botika la kolongola ngo jamais na moni ba Moïse mbiye ko après makambo ba Moïse mbiye mobala mamu ya mwana mwasa ba kyo soki mama onani kabasele mobala na vidéo azo yemba lifoko botika la kolongola lifoko jamais ba pasteur ba sala ba déclaration na yebi Jean Bosco Kindomba alors ba bimisa ba cassette lifoko la banda ko na bino e ko bimate muta emba Jésus le quoi lifoko d'ici la zate boko kate wana so bitumba boko sele makambo mais na makambo na so expliquer boko kate bo bana Jésus Koronzoto alingi Pierre ya bino nini mukamakambo lobaki na contexte bino bobimi na contexte pour voir la biso prétexte bokasto banga bino to parlant sur le plan connaissance on te rappelle sur le plan ya révélation hein? Sur le plan révélation zanine Jésus-Christ na brana ba mutu mort yokanga Jésus-Christ na brana baza mutu moko Jésus avani na ba disciple. Ebisi bango il est avantagé ngana kende après ngai na kei molimo sato asani akoya azolu ke sika ko fanda azako mona sika te mais akovanda wapi kati na bino. Vous comprenez ngai? Donc ce qui il faut dire la Bible que j'aime Branham plus que Jésus a salé le côté parce que Branham azana Jésus. Yo soko za mutani lo banzamba solo. Na ko sa ayemba ona nzembo na eti. Nathalie na Biblia boaze kuna na lisiko elinga kieko sikola lutai ebonga kiete azala na bomengo mingi e yakiyo Yesu koya na yona liboso olobi ndeke na likolo azali na azala kasi mwana na moto azangi place ya moto lelo yo Yesu yo molimo mosantu okuti ndako na motema nanga ala ka wapi awa. C'est pourquoi tu vas bimisa mystère ya Branham bo comprendre parce que bozo bato ba sumu bato na pocho bato ne kobo bozo mindi mate ke akoko za la carte na bino pas en partie parce que pas Branham akota en totalité na tele bino bato ba confirmer ngo chef popé sanga vidéo makambo c'est pas seulement que il faut que mutate rango makambo même barou tu prêchais ça même si siote les fameux si siote mobala bijou ate akango to so vidéo bon to son. Le dernier signe qu'Abraham a vu avant de voir le fils promis Isaac, c'était Elohim dans la chair humaine, discernant le pensée du cœur. Discernant le pensée du cœur. C'est le dernier signe que l'épouse devait voir au temps de la fin. Je vais préciser là. Il y a deux sortes de discernement. Il y a ce qu'on appelle le discernement des esprits, qui est dans 1 Corinthiens 12 au verset 10. La Bible dit, dans l'église, il a mis les 9 dons dans l'église, entre autres le don du discernement des esprits. Et dans Hébreux chapitre 4 au verset 12, la Bible nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'il peut discerner le pensée du cœur. Il y a la différence entre le discernement des esprits qui est dans l'église et le discernement de pensée du cœur que frère Branham exerçait, qui est la parole de Dieu, qui accomplit d'ailleurs une écriture de la parole, un signe au temps de la fin. Ouais. La différence entre le discernement que nous avons, c'est le discernement de 1 Corinthiens 12 de l'église. Le discernement des esprits, discerner des esprits. Et frère Branham faisait le discernement des pensées du cœur. Ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et quand Dieu s'incarne dans un homme, ce n'est pas un don de l'église. C'est Dieu qui vient dans un homme et il le fait. Vous avez le don de discernement des esprits.
dans 1 Corinthiens 12. Nous qui faut enlever ça. Et ce que frère Branham exerçait quand Elohim descendait, c'était les dons de discernement des pensées du cœur. Au temps de Jésus, il fallait croire en Jésus. Au temps de Moïse, la miséricorde s'appelait Moïse. Et au temps de Branham, la miséricorde de Dieu c'est qui? Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh mais ça va vous dire très dur. Oh non. Je ne peux jamais quitter le message. Cette église croit à 100% à ce que dit la Bible. Et nous croyons à 100% à la révélation que Dieu a donnée à frère Branham. Nous le croyons ici à Nouveau Jour. Nous croyons que frère Branham est un vrai prophète. Et frère Branham a prêché Jésus Christ. Demandez aux sorciers. Qu'est-ce qu'ils regardent? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, Dites-moi un amen. Moi je vois. La parole est gardée. Bon, ici comme chrétien, eza olamu ki la tongo obi na changer. Nani ate yo na baptisé yo. Biso ba chrétien te Bible déserte. Biso ba chrétien te bi prophète Philippe on a te bazaba branamiste o ba se rebeller contre ba branamiste. Yo ne ba comme chrétien. 1. Ba te yo évangile. 2. O renoncer na secte ozaki na on repentance. 3. To baptiser on a comme na Jésus Christ o vandi na bantu enseigner yo. Yo le moins un message, au comme chrétien, au continue aux prédicateurs, on a enseigné que doctrine à biso. Au Bible on s'en mettait ti Carlos Barouti, yaka na l'action zila, aux autres là, yaka na théo Jésus Christ, na l'action doctrine à Christ, na tangi sayo makamanzambe, na baptisé yo, aux obligés de aux pasteur, na okeli felo, na otika pasteur, au long pasteur, au kotalola, au ponini. Na bandeli Carlos na okendeli felo comme pasteur na obongo la motema comme chrétien simple oponi nini yo moloba ba comme chrétien dans l'évidité Bill désert na Philippe na ndeko na ba muso a mwasi soki bolimbo comme ba chrétien boya komona biso nazali na kwa enseigner bino doctrine à Jésus na baptiser bino au nom du Seigneur Jésus pour ma soumu na bino limbisama ma soumu osana message à Branham limbisama bozo Saint-Esprit après cela ndito kwa enseigner bino soki boza ba prédicateur nzamba ko yebisa biso sinon peut-être boya na bula ba prédicateur teo bo vanda boyo ka lo banzambe au cas contraire bo kena bino li felo pamba botika biso botika otanga comme ba chrétien boza ba chrétien jusqu'à ce jour. Mais le corps beaucoup fité grâce à Zanon pour Nabino, grâce à Zanon pour na Carlos, grâce à Zanon pour na Bill Désert, na Philippe, bon Zanon la grâce, ce qui bloque message au nanté, bon bon mamitema et puis tout l'année Christ, vous voyez, comme ba nanga molimo, na ko sibino na foi. Merci beaucoup. Bolandi, balo bani. Ma déclaration au Barouta c'est déjà plus grave que l'hypocrisien. Du temps de Jésus est déjà passé. Nous sommes au temps de Branham. Tala bateau. Si on faut quoi ça nini bon so me mene kuluzu pona nini bon mi tema mabe ba congolais bon mi tema mabe no yebisa bino j'aime Branham plus que Jésus j'aime Branham plus que Jésus Jésus lobi boy moto oya lingi ngai akoto samala konangai ngana papa toko ya pa ne pe toko vanda kate mais moto a lingi ngate atosaka malako nangate yo zuga lilo bali foko j'aime Branham bon yo olingi Yesu olingi na munoko tosaka malako na ete oza plus que écoute l'ifoko du ciel. Il y a un contexte mususu. Mais yo, Jésus a dit bien. Tu vas parler sur l'amour. Moto oya lingingai akoto sa malobanga. Yo to sa malobanzambe. Yo, ozo tango to sa malobanzambe. Vous blaguez avec les choses de Dieu. Vous blaguez avec les choses de Dieu. Dibo tika mwana bato fanda di. Tika mwana bato fanda. O akomo kitiste. Akomo bo look bino na ba kitiste. Bo subo mone yom to simbela ke bilamba soka o memaka na occultisme. Batu nyonso bakota na Maïkari na Rose Croix to yebi bango pe to mona bango na ba président de la République au mona li forum koni la sabiso image et puis l'adoration au bozo kenek il adore Branham la sabiso adore Branham wapi
Mukoloni na banzembo na bosi bomona ka changer nzembo ko bikoyembela place ya yoka toke na bino malembe to bandi Jésus alobi boy landanga très bien Jésus alobi boy na mokolo suka ko sambisa bato akozo bato musoko tsa bango na loboka mobali bato musoko tsa bango na loboka mwasi akoloba na bango nini na belaki oyakotalanga te nakotaki boloko oyakotalanga te nazaki na paso sungenga ite wana mutu bato musoko bake na belaki boyaki nazalaki boyaki bokota lola bato baba Yesu mukoni yo belaki to akota lola tabi nini mokolo nyonso ndeko bande ko bela pembeno zaki nga bino ba mitema mabe so so mutabi ka nzambe yo problème nini po yemo nzambe wa msabiso ke yende mutu azaki na problème tala bato bebi na bango nzambe te eza makambo ya contexte alobi boye na tango nyonso bande ko sala bolamu te pa mutu apembeno c'était à moi ndo bande ko sala tokela nzele maus Paul azokende bo bato nzele maus Jésus bimelié aveuglé aibisié Saoul eloko nini nga Yesu na salio Saoul tika konyoko langa est-ce que bato église ba nokele bomezaki Jésus c'est Jésus ce qui se comme mutalobi que Jésus yozu verset ba ke ebela bato ba wana tanga suka ba nga Jésus eza bangote o comprendre le monte alobi na suka alobi na ngoni na suka na ngabini alobi bokoye babango na misala na bango bakolata poso même miteme kozala yankoi mais soko kutena mutu asolo bakeye Jésus pezo sala musala Yesu tika tembe longwa tika tembe soki nzambe alimbisaka bato pona sujet oyo ndenge na teyo nzamba sa limbisa lifoko du ciel soki pona yo j'aime Branham plus que Jésus et ça péché yeba que Jésus a sa limbisa ye tika kozong c'est la kaye ba bande yo posala masumu basi ba limbisa yo yango longolo mo Christ te et longolo mutu na nzambe te pourquoi parce que Bible ebisi biso kazana lisumu mo ba limbisa te péché contre le Saint-Esprit soki ke bino bomoni ke a péché contre Jésus a sa limbisa soki bino bomonaki mais biso selon connaissance ana eloko asaki ya mabete parce que Jésus a notre monde est dans kabiso so où le mal so ka lingi Jésus te o Jésus na bino o bino bo kanisa alors que j'aime Branham aussi il est Jésus tala bato yo posa Jésus ti masumu no ne abi vous êtes de Dieu boza ba ventirer bozo miye baté bozo kufa lokwa bana ba bona mais boza bana roi des rois ayaka na nzoto mutu akota ka pasali musala bimi ozo kwa na ngote wa mupagano hein alors tozo vidéo après tozongi Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit un blanc ne peut pas se marier avec un noir. Mais pourquoi le mec était un gros bal à japonaise? Et pourquoi il n'a pas dit que non, il ne peut pas se marier avec une japonaise ou un chinois? Parce qu'il croyait que nous étions inférieurs. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Même si tu épouses un blanc, il vient toujours d'Adam et Ève. Amen. Oh, parce qu'il y a déjà une tendance des gens qui disent que moi j'ai corrigé le prophète. Écoutez, dans un âge donné, on ne corrige pas le prophète. Et celui qui ose corriger le prophète, nous le disons ce matin, il est maudit. Mais un pasteur est fort quand son église le soutient. Un prophète majeur, on ne corrige jamais. Je voudrais commencer par ce que j'avais dit. I would like to start with what I said. Que j'ai corrigé
J'ai corrigé. J'ai corrigé le frère Branham. Yeah. C'est comme ça que j'avais dit. I would like to start by what I said, that I'm correcting Brother Branham. C'est faux. That's wrong. C'est faux, complètement faux. That thing is completely wrong. Je voulais pas dire comme ça. That's not what I meant to say. Non. No. J'ai corrigé frère Branham où? I'm correcting Brother Branham. Where do I do that? Je n'ai jamais vu frère Branham. I have never seen Brother Branham. On n'a jamais causé avec frère Branham. We've never chatted with Brother Branham. Branham a créé les écureuils, oui ou non? C'est faux. Pour nous créer, La création, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. c'est ça la création. Branham a pris quelque chose qui existe. Il a appelé à l'existence. Avant lui, les écureuils étaient là. Il a pris l'écureuil. Il a amené à l'existence. C'est pas la création. La Bible dit, si tu as la foi, on peut créer un monde noir à part. Tu peux créer ton monde à part. Un monde qui n'existe pas. Toi tu crées ça. Tu entres là-bas. Tu vas vivre là-bas. Il a fait apparaître les écureuils. Qu'est-ce que la création? Création Zani. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Allez dire. Paragraphe 173. Dimanche 17, 4:60 le matin. Alléluia. J'ai demandé d'où venaient ces écureuils. Il n'y en avait aucun là. Il n'y avait même pas d'endroit où ils pouvaient être. C'était juste comme sur un poteau téléphonique là. Et j'ai vu cela se produire 8 fois de suite. Et j'ai dit, je ne sais d'où ils viennent. J'ai dit, je sais une seule chose. Une fois, Dieu a essayé de confirmer un message à Abraham. Et il a amené un bélier à l'existence par la parole. Car il avait besoin d'un bélier pour confirmer cela. Il a fallu que j'ai besoin d'un écureuil pour que par la parole. Non, on attend. Ramenez-nous la chose là. Attendez, mettez un peu. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette affaire? Qui a dit au Branham n'a pas créé? Terminons la citation. Il a fallu que j'aie besoin d'un écureuil pour que je puisse les créer par la parole. Qui a créé les écureuils? Branham. Amen. Amen. La gerbe agitée. Amen.
Frère Branham a créé les écureuils. Mais si tu ne crois pas ça, quel est le but du message? C'est de faire de nous des créateurs. Amen. Merci. Nakanisi boyoki. Au moni batu ba changer maté ya bango yeyo. Batu ba changer maté ya bango yeyo. Au moni Branham alobaki nini? Alobaki ke moto moyindo na mondele bakoki ko balana te. Selon Branham, c'est que Branham a prêché. Mais il y a le que oh frère Branham disait ça. Non. C'est quoi bijou qui nous anina. Au sommet na makambo te muto yo ko sala ba vidéo on regretté. C'est le regretté Barout. Que son âme repose en paix. Tolinga ko bete li sola Barout te. Parce que ça déjà mon way, ba sona na mon way te. Il a commis ah biso français ou te si matin émission asala ba mabe ebele mais to bomele moto oyebi makambo ebele bimate na liwa pasteur Barouti pona liwa ya mwasi ya Marcelo etufaki moto ya Barouti bayana ba pigeon na stade ba boka ba pigeon ko ba lobaki ono molimo santo un aventurier ayana ba pigeon aboki on na stade et la pigeon molimo les images sont là ba image ezali to ba makamno so to zalango toloba boke na kunda boke ko yembisa banzembo o ba fwa mokebi nyoso bolinga ka bo comparer kana Branham uta bo mwana na ye makambo salama nde ba yemba na Jésus kokola na yebi kamwa mbotama na yebi kufa na yebi kamwa nyoso bikamwa yango na baki émission la 50 pour la histoire ya Branham batu nga mukolo Branham akufa asekusa batu ba sekwa mukolo Branham akufa. Frère Branham, frère Branham. Frère Branham. Batu na yo bazo comprendre te. Batu ba bongi Branham. Ce qui message à Branham ya raté. Tout allez ka na manki na ona Congo. Mais les biso ba to suki wapi. To suki wapi. Grâce à message avion comme Transco boye biango. Alors, to comme na suka émission oyo. Nakanisi ils a participé mawa ya kokose la kamutuli kambu pendant que alobane makamu. Je vous dis aujourd'hui soko ebi li foko akala kota na chaîne ya li foko du ciel officiel tala ba prédication il presse toujours et loko ka moko yoka na bisabino muto apengwi a changer ka totalement a changer ka message na epelo lingi na ye na pesa bino ba exemple ya ba église o epengwa o ekweya to bandi église à 12 apôtres. 12 apôtres. Église à 12 apôtres et kweyaka et pasteur na bango apengwaki. Abane pour les 12 apôtres de Jésus-Christ. Mais dans ce cas, il y a une révélation comme non, c'était pas des apôtres, c'est qui 12 tribus à Israël. Abebisi Matéa. Matéa changé, ba lisu ko ka kombo Jésus te, ba komi ko ba so kombo ni ngo wana, ba effacer kombo ya Jésus. Et dans la place bele ba zo effacer kombo ya Jésus obino bo éviter. C'est par là que nous avons suivi ça. Deuxième église est pengwa, tout le monde a pengwa changé. Église ya Liloba. Prophète Paul Nkonde Dominique a outaki na bima. Ndenge basambela kana Liloba, ndenge basambela kana bima ekokanité. Mais ceux qui ont une église à l'ifoko reste toujours kakandenga zalaka, ateaka Branham, ateaka Jésus, ndenge bango mo bateaka. Mais pour ni ki monter mabe ko kosela muninga makambo. A changer na nini? Ayemba kaka banzemba Jésus ba concerne sobeta partout dans le monde, il prêche Jésus. Bolingi nini? Boyika makubungu kolemba te. Yango na lobaki eloko moko boye. Yesu po ba initier na mitema ya bato. Ba lobaki ke amisali nzambe. Ba yuda nyonso basilikaki. Ba bimo mwana oyo abotami kaka mwana na Joseph na Maria, mwana na Charpentier, akomi nzambe. Problème ezate ba inaki ye. C'est pourquoi mukola vote o esalamaki batuni bango to bimisaka moyibi moko na Barabas na Yesu bopona nani la foule balobi tikela biso Barabas yende nani yenda assassin bozo pona bangwali mana bolongola lifoko boko regreta qu'un jour akotaki na Jérusalem alelaki abi Jérusalem nalingaki na batela bino ndenge soso batelaka bana na ye mama lifoko
maman papa pour supporter ma terre il faut qu'on dise il faut ça la aigle abeta kenga ok maman Dieu au féminin baruta leli baruta bi moi no baby moi no yo abadi ko lela tango il faut ka ben ya ki avandisa bi papa oza mukolo sokoli obebi sa carrière no pamba vanda Dieu au féminin ça simple dodo baruta bi na mona na monter ya boete banana ya ma message na ko na monter ya boete Jésus au compte na Jérusalem alors bi soso alingaki abomba bino lokola bana na sama papu soso mbala bomba bana na sama papu tokutani prochainement épiscope ayambo. Et du coup il y a eu de bruit il faut qu'on adore Branham, il n'adore pas Jésus-Christ. Ça a commencé il y a longtemps. Voilà là où moi votre frère je dis mais moi j'aime le Seigneur Jésus. J'aime le Seigneur Jésus. Je sais que le Seigneur Jésus c'est lui qui a envoyé William Branham. Mais comment aujourd'hui, tout d'un coup, ça sort comme ça? Donc, il y a des gens, quand tu es chrétien, tu ne pourras pas accepter. Il est adorateur de Branham. Ça devient déjà, hein, fatwa. Tu dis, mais celui-là, ça ne marche pas. Attends, il y a Marabia, attends, Batala, Naye, mais oh, yo penza. Et comme Abbé. Oh, c'était une manière de vouloir un peu comme rabaisser, depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Même là, avec les grands concerts que nous avons à faire, le même bruit réapparaît encore. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima, o mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuirer mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ils a 4 et longolango alendele mikolo somme n'habiter mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car donc ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de soute bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.